Mbote na bino nyonso balandi ya boso na politique esika bozwami bozana Kinshasa a tozwami particulièrement na commune ya Mongafula na quartier CPA Mushi baza obenga mingi localité Machungu bona olukana yeba Machungu lingelo banini est-ce que za komba tata moko yaka mutali boso to ya mama moko to ba chef coutumier ba kanisa yaka ba honorer koko na bango moko boye mais awa toye pour nini tozalaka awa année passée toka parce que avenue du fleuve où ezali na kati ya concession ya CPA et kangamaka depuis un certain temps. Avenue Banda depuis 1956 si j'ai bonne mémoire, mais depuis un certain temps CPA kangaki yango. Akanga yango pour nini? CPA c'est dire être propriétaire de la concession. Le quoi propriétaire de la concession, il s'est donné le pouvoir ou le luxe, il a bloqué toute une avenue et puis on coincé batu na kati ya concession batu ba na difficulté à kobima. Po muta bima, soit escalader mur, to ko baluka plus de 2 km pour zonga na kati ya quartier. Mais depuis hier l'État congolais, à travers un service compétent, il y a qui va fungoli avenue donc la réhabilité avenue on est besoin on dit là qui ça avenue qui donc na bilongi ya bandeko esengo zongi peut être zongi minuit zongi 2 heures au kota calmement même na véhicule na auto na moto au kota calmement pour liboso ndango to yaki awa po biso mo to koma awa to mataki bangomba moko na mabanga to kende ko baluka kuna to leki pembeni na mai pour to kota na kati ya quartier mais lelo to kosala exercice wana to tambo na makolo mais est-ce que bandeko nenga ba réhabiliter bango avenue bazo banga te ke lobby CPA aya lisusu atongi awa a bloquer yango ba garde fou nini bango bazui ou be ba garde fou l'état pesi bango ke nenga réhabiliter avenue oyo ba ko bloquer yango lisusu te to ko tuna bandeko ya quartier to ko sola na ba chef coutumier to ko sola na ba notable to yo ka soki ba garde fou nini bazui ndeko yaka yo zali maître avocat obundi mwa mingi toyebi tozalaka na la fois passer na ba exercice nyonso okangama okima obetama esenga na kata concession ba poids lourd donc to benga ba mbisa minene bazali au moins vous avez eu gain de cause parce que l'avenir a été réhabilité. Impressionnant El Bosso. Merci d'abord de m'avoir accordé la parole. Oyebi ndenge oti koloba ke to kangama to betama et aujourd'hui je pense que l'État congolais, sous le régime actuel, ne ba réhabiliter ba client na biso pona kofungola nzela oyo. Awe zalaka déjà nzela na kata bisiko. Et oyebi un état de droit, ce n'est pas la loi du plus fort. Un état de droit, c'est l'état où la loi s'impose à tout le monde. C'est-à-dire motomo kote azali kolo ya mibeko biso to kendaki na ba procédure judiciaire to saisi par parquet et parquet asali réquisition to ye awa kobuka mir pambate bisote c'est le parquet a instruit réquisition d'information à parquet information a instruit urbanisme pour urbanisme moto ayebi ke nzele zalakawa ye moto ayebi parquet a instruit nde urbanisme aye ko fungola nzela nde omoni lobby ba fungola ki lobby nzela donc ordre de mission il y a ministère de urbanisme na otanga komba batu bayaki ko sala musala te ba fonctionnaire bango chef de division inspecteur principal, objet de la mission. Procéder à l'ouverture de la servitude se trouvant devant la parcelle portant numéro 100 donc 100399 du plan cadastral de la commune de Mongafula pour faire l'application des articles 20 et 24 du décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme. Les articles 169, 170, 174, 196, 204, 206 de la loi portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté et les articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel numéro 0021 du code 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes de la République démocratique du Congo afin de rétablir l'ordre public en exécution de la réquisition d'informations numéro RI 0557/PR 021/JDS du 13 avril 2020 du parquet de grande instance de Kinshasa fait rapport commune de Mongafula. Donc, on est Mokanda et puis qui m'a cassé na inspecteur pour être ba kufungola servitude. Yango nde na demande de la réquisition
de force yango nde yaki kobuka miro. Donc awa boye bato ba noter que boye na makasi na binote na ba muscle na binote na ba kisi pe bato quartier te jamais mais boye nde plus na mobeko toyei si base ya réquisition ya parquet. C'est pour cela on moni banda lobby asali ba manœuvre mais c'est oyo ya CPA asali ba manœuvre ndenge ya mesana po bato yo baza kokipe eza ba peuple oyo baza na moyen te. Alors asali ba manœuvre abengi ba autorité ba ministre. Oh, actuellement une décision du parquet ne peut jamais être empêchée par un ministre. Voilà. Par conséquent, le ministre dit non, c'est une réquisition du parquet. Moi, je ne peux jamais intervenir. Ministre urbanisme, plus mobile. Également. Ok. Donc, les lots, population, ils ont vraiment un sengo. Parce que ngai na zoloba, on moni état de droit et bandi les lotés. État de droit et bandi même époque il y a Kabila. Abanda qui prêcher l'état de droit. Moi, je l'appelle Jean-Baptiste de l'état de droit. Abanda qui oloba. Christa Zoya. Bo appliquer l'état de droit les lots. Bato babanda ozwango lokola blague. Babanda ko salela bambongo na bango. Babanda qui ko salela. Donc je vous dis c'était un combat. Maître. Garde-fou eza nini. Oyo ko permettre na binoke. Ou bien ils ont rassuré que n'engé ba buki boy après lobby ba ko zonga te ko ya ko tonga. C'est aussi ça. Pour awa ne bino ne bande ko ba lobby na 1959 ezaka ko funga machine ko pas que bato ba kanga na 1960 une année après. Donc vanda ki tango bola n'engé bo fungoli boye réquisition à parquet hier ordre de monsieur hier ministère urbanisme ba pesine. Lobby tango soki ministre o ya longwe ba ko kanga sous te bande ko ba tika sous confiné lokola Gombe. Toyebi procédure ya liboso ezabo. Lokola toza déjà na parquet et puis si réquisition et fungoli d'abord nzela et tokokena na bango na tribunal pona kolakisa bango ke esikoyo ezalaki nango nzela mais bokangaki yango par force tokokoma na bango tina tribunal. Nous sommes les avocats, nous connaissons bien la procédure. Donc phase de ça étape à liboso vous continuer dans le tribunal. Toujours continuer nzela se fungwani et toyebi lobby okuna toyebi ba procédure nini oyo biso tokosala. Merci maître, je crois que toujours continuer to reçoit témoignage à 2 ou 3 personnes. Bongo to komeka to tambola to tala ndenge nini to tala ndenge nini mama yaka. Merci. Maman Mbote. Yo va na kati ya concession. Na vandi libanda ya concession. Libanda ya concession côté na quartier je crois la localité Machungu depuis quand? Na koti awa. To sombaki depuis 1998. 98 kokota na quartier. Kokota na quartier to kotaki na 2006. Tango bosombaki. Bokataka balabala o makolo bokuta yango kofungwa bombezaki déjà kokangama. Bien sûr to kutaka avenue o ezalaki ya kofungwa. Prévenez que to zalaki na ngirenge tant to sombi awa. Alors il fallait que ba matériel et ya poto tonga. Nzela oyo ya pompage ezalaki na noté. Ezalaki kaka nzelo nde ezalaki raccourci pour na biso ko yati kotika ba matériel. Papa sombaka pusu. Alors pusu wana il fallait que eya awa pona ko mema ba mabanga ba kayas banini. To memi poussouana à partir ya Ngirengir na bana quartier, je crois bazalaki au moins 10. Ba memi na maboko te bazo poussa yango partout. Ba memi na batol na ba ciment et to côté la ki na nzela oyo. Ti na ndenge to yaki nango to bandi ko tonga nzela oyo ezalaki normal. Mais du coup to moni nzela kangami. Balobi non ezali concession ya CPA. Toye ko comprendre que non bakangi yango pour dire que non ko banda kuna côté ya usine tiko koma na fleuve eza ya CPA. Or c'était faux. Ezali ke côté ya C ezali ya Muzabar, ezali ya Bumba, ezali ya famille Kuka. Nde batu oyo toyebaki na ngamba koto donc c'est pesa ngambo moko pesa ngambo moko donc nde tozaboye e kaboli na katikati CPA aza mupanzi oyo famille Bumba na banani nyoso to bata carrière baza koto batu même na preuve na yebi ke batu musu apika ba crise attention parce que banda kuna bango ezalaki ba quelque part ba saye déjà basombaka bakutime bayaka na bo basomba ba mabele na bango ba bandi kotonga tomoni batu bazo kima bazo sauter ba mire
et balandaka bango batika bilo na bango nyonso camion ekoteki mabanga awa ezalaka bloqué ba zelo ba mabanga ekangama bakayas papa moko kutu famille moko ezali kolo awa ba sauter mur nde ba ko comprendre que non koto pe biloko pe ezali basomba pe bavanda na kati donc ezali loko ya kala nzela o ezali lelote avenue du Carrière eza lelote et avenue du Fleuve eza lelote et ko banda kuna ti boye nyonso ezalaki nzela tout comme bato ba ke toka mai bakoki koleka na bango awa siko mama balabala bakangango na nini bon balabala oyo si je me trompe pas depuis 2013 ndi bakanga 7 ans après bafungoli yango 2020 bozo banga te to chaka ma 3 ans to comme en 2023 l'état ministre wana sungi bino urbanisme akende to chaka ma 3 ans 2023 bo banga te bakango lisusu bakokanga te assurance ni bosa nango assurance toza nango parce que loko ndenge leki ezalaki ke soki baye bakobuka ngo toyoki ke no basoda babatami na kati soki baye oh bakobuka te parce que basoda ba ya CPA baza na kati bakobeta masasi mais lobby événement ndenge lekaki biso moko pe elekelaki biso vraiment toza na esengo topesi présent merci topesi batu nyonso balandeli makambo pona nzela o efungwama merci vraiment merci maman. Papa tokuti awa na quartier Mantsungu na mur ya CPS ko bonyoka maki mingi na likambo servitude mais enfin l'état aye pour répondre na souci na bino a fungoli servitude ango accessibilité koti et komi donc muta koti awa abimeli tina ngambo zali propriétaire ya parcelle kangami pratiquement na clôture ya CPA. Quelle est votre première impression après likambo l'état ça bino? Bon, papa, oyebi ke mboka na biso souffrir mingi na makambo ya état de droit. Nga nazali propriétaire ya lopango zali komona CPA quartier ba concessionnaire bazali donc ba voisin nanga. Premier. Na sombaki lopango yo na 1999. Donc nazali parmi ba notables et parmi les anciens. Nzela oyo ezalaki ti kolekawa ti bato bakobima na nzela eza kosala jonction na nzela ya SNL. Boyebi ke na kati ya quartier oyo ya Mantsungu na CPA ba concessionnaire bazali. Et puis tozali pour le développement ya mboka. Et loko ya liboso na koloba nini? Il faut te remercier chef de l'État. Te remercier chef de l'État par le fait que à le service public de l'État va remettre de l'ordre, va toucher et si à CPAT, va toucher bisika mususu mais va faire la servitude pour la servitude wana et qu'on permettre baton surtout ba fandi kuna base en accessibilité. Dans le quartier Mantsungu bato Mantsungu pe base en accessibilité n'est-ce pas? Ya kokota et sika ba ndeko na bango mususu bazali kuna. Takazela olobi ba toucher eloko ya motete ba fungoli ka servitude mais la clôture ici mais ça na bato moko bato basalango donc tango ba beaucoup clôture na ba toucher eloko c'est dans l'illégalité. OK C'est dans l'illégalité parce que l'état soka yebaki ke lopango mobimbo ezali kaka ya CPA akokaki ko attribuer ba concession d'ailleurs ba concession est plus ancienne que la CPA. Donc l'état yebaki qui a coupé sa CPA, ma belé na ye, et sika ba concessionnaire peut bazali. Donc CPA a coquille ko s'arroger droit ya ko kanganzela et sika ba to bazali des milliers de gens à kanganzela pour que ba to banda ko lekate. C'est pas possible. Et tout ça c'est qu'on a état de droit. Sok le ko nzelo efungwami, c'est l'un des exemples que bato bazali ko souffrir. Pour comme pas na bango nzela musezalité bato azali ko souffrir ba remettre bango na état de droit na droit na bango c'est-à-dire ba kokote pas CPAT mais ba kokene na kati ba concession na bango yo tango sombaka na 1999 voisin na yo espace soki ya CP ezalaki ndenge ezalaki vide ya clôture ezalaki nini ezalaki tout justement nzelo ezalaki nzelo ezalaki nzela ezalaki okoki kotuna bana oyo nyonso tu oyo basi bakolaki même bampaka oyo bazali awa
lokola baninga mosusu lokola professeur Kanga bani tout ça bato bazali kolekawa bamituka ezaki kolekawa voilà ezaki koleka awa alors ya koki kokanga nzela ndenge wana te soki ba problème ezali entre la CPA ou bien ba concessionnaire ba na tribunal na ba parquet ou bien ba chef coutumier ba na tribunal na parquet mais d'emblée akoma CPA akoma lokola mokonzi ya mboka afandi esika kokanga mabela akangi esalamaka ndenge wana te il faut makambo wana esila moto aza na droit na ye il faut akota na droit na ye il faut makambo wana esila oyebi ke ndenge nzela oyo efungwami soki naza koloba to remercier chef de l'État ezali parce que c'est lui maintenant mais service public de l'État le chef de service public de l'État c'est qui? C'est le président de la République. Alors toko remercier ye parce que nzela efungwami bato na ye oyo aza kokonza babanda koleka babanda kokota na kati bakokene na CPA te mais bakokene na kati ba concession na bango. Bien. Merci papa, merci na témoignage na o. To banze ke biso beto zokota totala ndenge ni servitude. Notez que maloba naza koloba eza maloba ya responsable. Na se présentaki, je suis secrétaire général, honoraire. Donc moto oyo akoti na mosala l'État, j'ai fait 40 ans dans l'administration publique. Nakoki ko sala faux témoignage te. La bangueur koloba le roi fonction, profession bitakuira secrétaire général. Merci papa. Merci. Awande sika avenue du fleuve Esuki. Ah vous comprendre Esuki a point nini. Mais ce que tali na so mona Esuki na zelo o te basali. O ezaleka lobby ndenge l'état yi ko fungola mais normalement avenue Ekitaka elle permet à ce que bato ba ko yaka bazwa zelo wana donc kwa carrière moko bato bazwa zelo ba memaka nango. Mais ce qui parle la langue le rwanda lango se fungwa mais bato ba ko bongisa et comme moi c'est touristique et salami wana na peut-être que ba coutume bazo garder quand même lango te c'est comme un particulier ndeko. Abele ko ba déjà bato donc on va continuer à regarder Mike Perry Koya ce mois espace na moi 10 sur 20 à sali moi site touristique na yoana donc au moins ndenge to comprendre la droite na biso ezali ya CPAT mais la gauche na biso ezali ya CPA donc limite à CPA ezali na ba poto bozo mona wana mais koto ezali ya ba particulier oyo bandeko bazali victime ya un peu comportement muke moi barbare. C'est le bango comportement barbare, c'est le bandeko, il y a un cambi à CPA, mais au moins, dans le niveau où l'État 4 les cambango servitude de Fungwami, avec du fleuve au Fungwama. Quand on a beaucoup de Congo Brazzaville, bango peut même exercer ça le Marawana, batu bayaka ko zelo, zamwa carrière bandeko bakei, a à peine pareillement besoin de trace à pneu, bandeko bayaka ko zelo au moins. To comme tina suka ya du fleuve esire fungwa esire sukeli tozo mata sikoyo to continuer musa na biso mais tozeleka na ba réaction ba pour le plus grand travail et c'est salami bravo na ministre ya urbanisme Pius Mabilu na musa kitoko sali to banzi ete décision oyo ozui na simana yo bato moko bakoya ko revenir na ngote za na bato moko betango yo longwe ndenge za na Congo moto moko yesusu be bu CPA kangi et ko sala bandeko passe nous espérons que musalo et salami et ko tikala bongo tango moulaye ko permettre na bandeko yo bazo makasi mais ko permettre aussi pe na quartier yo et fungwama donc merci bandeko balobi merci na chef de l'État merci na bandeko nyos na service mobile urbanisme merci na service à la police merci na service à la police na musalo basali wana za témoignage ya bandeko ça donc merci na service nyos à la police na musalo basali nous espérons que état de droit exercice na ngozali passe pour nini so comme mesela na comportement de gangsterisme na état de droit ko souffrir pour il faut ndima que mutu nyonso akomema na justice pas longi yo donc mbongo ka tende ko longi so la justice ke ba ko ma justice comme Jamal zame moi innocent merci to continuer nzela.
esengo eza nanga mingi na motema mpo nayebi te eloko nini nakolobela mokonzi ya mboka mpo so nalobi mingi talaka mokonzi ya mboka oyo alelo aye kolibere biso bana oyo tokangamaka mingi mira jeriko bande ekota 35 ans mpo na mundele soki eloko eza ya mundele ndeni tokokabwa na boye te apesi banzete na ye suki banzete ezomona na clôture izini na ye yango wana awa emona ye deja na katikati omoni awa emona ye na katikati nzela yango oyo boni boye babone talamona te nayebi te eloko nakoki koloba mpo napesi kaka merci na mokonzi ya mboka mpo papa Joseph Kabila alobai na biso nga na okenge na nga boyebaka droit etika na mboka na nsima na nga bokanisanga mpo na droit oyo atikaki na justice asolo fo esala papa mokonzi ya mboka mpe aye asaleli justice nde botala nanu tala na mundele mpasi asukiseli banzete ye tokosufrir boye te mokonzi ya mboka afungolela biso miso mpo sa biso baprepe yo ovivre ndeni tala biso tokosufrir babele na biso moko mundele vema na étrange na mboka na ye akondima biso bato loposo moyindu todondela mabele minene boye akanga biso pendant 35 ans tokosufrir bamama biso baolala na pasi biso tolala na condition mabe vi pasi me toza na richesse na biso mundele akanga tala nde tokabwaneli limite yango oyo mabele na ye yango oyo totikeli ye tala banzete na ye alona banda so 70 combien somba a papa so toza tomona eloko toloba te bato sokomoya okonza biso mboka na biso moko te papa simoki mbanga alobaka makambo solo moyeka papa simoki mbanga alobaka ata lobi te mabela bakoko ekosala yango oyo mpe papa mokonzi tala kaka yo ozwa biso sikoyo obala nao toya bandeko no toya loposo moko talaka Fati Beton yaya nayebi te 35 ans de pouvoir mobutu kutu mukie yayo wumela na mama Denise wumela papa toyeba merci tokoko pesa ote po oyeba na justice ya solo sala justice na yo bako ta toyebi na so mboka ekomi na corrompre osala sa mutu aza na mbongo biso babola toza na région tokwei mais yo papa landela siko bato babola yo bundela babola po sa yo mama wumela na mama Denise respect talaka mokonzi ya mboka Fati Beton 35 ans de pouvoir. Na esengo na yambie na leluya Ozana mwana Nzambe Ozana Alleluia. Esengo baba ba miso na nzembo Nzambe. tosepeli parce que bamama bakoko na biso bayambi biso na kokumisa Nzambe na baage ya bakoko boye bareconnaître lisusu grâce ya Nzambe na bomoi na bango ebongo yo elenge oza kozela nini racheter le temps car les jours nayebi ke boye bisuka nango ezali bamama tozongeli bino lisusu toyaka kotala bino ane passé tozongeli bino lisusu lelo awa bauti kofungolela bino nzela esengo na bino ezali nini esengo na bino na biso papa mabelo yo koko na bino atikaki yango tosombaki yango na 61 ntango ya sisi mosala ya soda nde aye kosomba mabelo na maboko ya makabi po bayebi yango bien kutime ya mabelo tosombi mabelo yo alitoyi kofana na mobali ntango asisi mosala ya soda na 61 yango tosombaki mabelo moni denge tovandi na maboko ya makabi poni mokonzi ya mboka yango tovandi awo ntango tovandi sepe ya bandaki na biso matata ti lelo sepe ya kuta botoli mabele na biso oyoki sepe ya botolaki mabele na biso kuna toleli na leta yango moni sikasiko po totia bandako likolo bato baya kosoma mabele eloko te tata moni nzela kuna na likolo kuna mabele na biso wana ezalaki na 300 mètres longwa wana biso ati na 300 mètres tala zamba lokolo evandi mwana nanga bino moko bozomona bino bato aleta soki lelo bomoni makambo nyonso ebongi lisalisi esika bino bokozwa ndambu te natuni bino banda na ngai bokozwa mpe ndambu nga mpe natikali na ndambu oyo nga mpe nakobika na yango oyoki papa nakolela mingi metala Nzambe asali bino bokomi bana nanga na sepeli mina sana sengo na sepeli na ndenge bino bokomi na sana sengo mingi pona moni bino stoki na mwana
papa na komi na semta abe na soti kuna 300 mètres tala mutala o to moni passe na kati na mabele lelo buzabala kufia ibalo ya batata na papa tala mwana boko lelo akomi mobali mte ko la bino kufi taka be na souci ya mabele ta CPA yoki to sala boye CPA lingite to sa mobali tata na kwa kufi matala yeyo biso bana ba se kombata tata na 40 na musala soda 45 na yempe la yo ntembo bata mto bako busa drapo we bango bien soki lokutana ngai saluti saluti pesa saluti 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 pesa saluti toko pesa saluti na masoda baso biso bakongole toye kotalisa makambo na motema makasi na biso lelo tokamatisa yo à un certain moment nzembo wana ezaka nzembo ya boyoka te. C'est toute une partie à l'histoire et à mboka na biso. Quand on parle des anciens combattants, je crois que ministre maître Sylvain Mutombo ba maman o nongo ça la recensement ya anciens combattants tala pe ba maman o bazali bana ba anciens combattants basi ya anciens combattants et ko permettre bazana histoire oyo bango ba ko beta pona mboko bango ne ba yebi ndenge nini ba soda na biso ba pesaka maboko na guerre ya 40-45 mais ce que tala pasi oyo bango ba kutani nango je crois que merci parce que l'état a sali musala na ndenge sengeli l'état ndeko tosukisa peut-être un mot na ba autorité na ndenge ba permettre à ce que les loyo avenue du fleuve fungwama bokotambola ndenge sengeli bokota na moto tout monde awa to koti na voiture to koti na moto to sauter mirité nyo c'est ça la na ndenge kimé au moins un mot par rapport ya Rakamoso. Merci mingi pour la parole. Merci mingi vraiment pour la parole. Na sepeli mingi na gouvernement na biso mbala liboso na remercier président Kisekedi donc oyo esalinga lelo na kati ya mutema na ngai esengo parce que ni tala ba mama na nga tala ko nyoka moto nyoka mina mabelo bana mbula nini naza mwana mukie meta lelo ajonga naza nango mais miri oyo buka mibiso ndenge zelaka ba soda to mona ba auto blindé ba chareya mais na kati lelo to koti na kati mabelo na biso ba ko sa musala to moni ni militaire te ni soda ya soda na mobuluté mais na ko remercier mingi gouvernement na biso président Kisekedi na remercier mingi vraiment ne va pas sur nous surtout mon na kati mabele na biso bon mingi pinda ba ezate merci vraiment yewana fati yewana Kisekedi tonyokwa mipanda 35 pa mundele metranje moko na comprendre te bango banda koke bapoto na yebi te soki na bapoto poto na tokenda te po mundele akolonize biso na ndenge mabe 35 ans maloba na ngai na lobiga ke pati beto za na epo na moni sikoyo ke lu ekoti na mboka na biso balaksi mundele ke kolo mabele asa kolo mabele batikeli yebi so sana papa donc on vote na yo kaka pour justice ezali bala liboso na mboka na biso bakatela mobola kambu na ngati bataxi komi ko ya baba na ngako ko bentera bakambongo ati umela bola to zaki na valeur te mais lelo to si valeur maman lui va manquer ga justice ezali musala nango ezali fati beto umela to umeli na makambo depuis 35 ans de dozali awa papa na biso akufa
likolo ya susi ya mabele oyo mais lelo oyo mama na biso aliata ndangu aliata mbongo ne ya mabele oyo bana mundela kanga biso tozalaka na place ya kokota te tokoma kotambola komata na bangomba kosote yango na esi fati umela yango bitwa papa tikelaki biso yango pour le peuple yango esalamie umela fati umela zama batela bakiselo mikolo abatika kondima soki bakati makambo oyo tosengi merci mingi na parke wapi tosengi abaki justice ekoyamela ozala te justice yana ozala te lelo biso ya fatia ebeton eta au monde de récupérer ma belle na biso vandaka wana tonda wana tonda fiba na kiti tonda yonde merci mapambole bele to sepeli kala mingi te aujourd'hui ba témoignage ya ba mama oyebi na mboka na biso soki na justice ba dossier o ezali ebele ezali ba dossier ya mabele. Mais na kasa ba dossier ngo mabele ezaka mingi ba comportement ya ba gangsterisme moko boyende permettre seke makambo ne ume so to kena ngo kaka na ndenge esengeli je crois que mutu na mutu akovanda na esika na kovanda pe na mabele na lelo oyo bandeko ya mbuzaba bakoti na bazongi na kata mobeko na bango bazongi na droit na bango bazwi mabele na bango est-ce que ezali esengo te CPA CPA pe na ngambo na ye atikali na mabele na ye est-ce que c'est sengote na kimia batu nyonso balongaka nzoka nde na bitumba CPA salaki gangi ye moko bango to bazali konyoka mais tango toye na kimia CPA atikali na ngambo na ye bango pe batikali na ngambo na bango tovanda na kimia boye mutu na mutu atosa mibeko po lobi oza te victime ya état de droit merci na bino tosukisi awa merci je crois que bolandi on comprendre ce que to veiller na eloko oyo to s'assurer que bakokanga susu nzela ote c'est ça le plus important donc veiller to s'assurer que bakokanga susu esika ote merci na bino nyonso bozalaki abo accompagner ki biso merci na ba avocat merci na bandeko ya quartier mobima oyo na ndenge babundi asike bazwa eloko oyo merci pe na ministère ya urbanisme et habitat travaux publics merci na ba congolais nyonso esika bozwami ordi mobile la sima caméra merci na Mike Ndango a coordonné ki likambo oyo de tokutani mbala sima.